Olivier Essele, moni moya mama ti Brutini sur je peux pas Brutini sur bote kuna moni moya moi makasi Olivier na langa kite naika bongo comprendre que ba bote alors le bonjour bote bele na bino tout ba maman ya ni tout na to bolinga cette fête de quoi la providence bolinga émission pour le mariage le na on solo na anaza aka na kati yaki na wabetela bino masolo ndenge na mesana ko betela bino masolo na kotambwa tambo mo eza makasi ya na kozala mwa prof pona omela bite boyebika na koma rouge moi na omela vraiment sa mo eza te ngana so na bino na betela bino masolo ko eza masolo mabala te mesana masolo betela bino lelo eza masolo ko etali ba bien familial na kolo ba bon ba bien familial donc masolo lelo eza ke masolo lelo eza ke na kati ya kim awa makambo eza ebele na kati ya Congo makambo eza ebele na ndenge nini boyebi ke masolo ya mabala yango babeli netu abetaka donc na kati ya kimi awa kuna phénomène moko pe eta makambo ya lupango ya kopoto na bato ba mapango kopoto bato na sens nini ke ozomona ndenge tozaka na poto ezaka na transparence ntango ozosala mosala mwasi na mobali nde tozala na poto na biso wana tosangisi yoki mosala ngalaki mosala tozwi mwa mbongo ntango tozwaka mwa mbongo na biso wana tosomi mwa lupango eza na mobali moko na poto na biso kuna nazobeta lisolo na ye tonto na biso moko boye moto mwasi na ye abenga biso nga mameli ntala problème toza nango na kati ya foyer na biso lisolo oyo betelango na bato bandeko baota biso yango na babeta biso lisolo ya tonton wana tonton wana eza ndenge nini ye na mwasi na ye na kati ya mboka poto kuna batravaillaki makasi bazwi mbongo ntango bazwi mbongo basombi lopango na bango na Congo sa data banda basomba lopango na bango eza déjà ba 15 ans depuis basomba lopango na bango eza bakouple wana basi bakoli mwa moki mosomba basi bakoli mais ntango basombaka lopango mobali atiaki lopango na kombo na ye nde mobali atiaki mobali lopango na kombo ne mwasi ayebaki te mwasi ayebikaki ye tosombi lopango boyebi biso basi mingi voyage tondela te mobali akende kaka akende kosala makambo mobali asombi lopango atie kombo ya ye moko ntango atie lopango na kombo na ye moko mikanda lopango po yeba ya des femmes qui ne font pas attention à likamu so ki pe na yote osali mobali na confiance azo lopango atie ndeko ne ya mobali azo cousin na ye atie na kati ya lopango ntango atie cousin na kati ya lopango comme quoi que cousin afandaka afuta kelo otakengela lopango cousin abandi ko bana na lopango cousin abandi ko bota moi le makasi na ko supporter te donc un couple moko ba bandeko basi bakoli parce que basalaki déjà 20 ans na bango basaki 15 ans na poto na ndenge mobali yaki kosomba lopango azu lopango atie na kombo ya eza na kombo ya ye moko mobali oli atia kombo ya ye mobali na kombo ya mwasi ye akamata atie na kombo na ye moko sake mobali aye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous pas bailler et comme le roi VIP. Et tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire l'église. Maman, ni toi, Ezali. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence.
Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Olivier, on va balinette à mon début à toi la biso comme moi, il m'a dit soin tu n'as pas l'idée, moi, il y a ma casse. Dis-toi, combien de degrés? Je l'ai dit, c'est 34, 36. Ok. Donc ndenge nazoyebisa bino cousin abandi kovanda lopango cousin abandi kovanda cousin abandi obota bana. Ntango obota bana olia expliquer pe bana ke bana lopango na vanda kezaka ya ngai te ezaka na kolo nango a expliquer pe bana te bana bavandi pe kaka na kodondo nyonso bamona kaka no bana lopango na bango papa asomba et tout moi c'est un bomba secret ko bebisa bana ke lopango eza ya bango te. Bana na kokola ba ko yeba ke lopango ko ezaka ya ba parents na biso te eza ya papa te eza ya mama te meza ya cousin ya papa basi bayebaki na bango mais bana ya kwapaki ba moi esprit mabe tango kolo lupango komi siko ke non nga siko na komi prêt ya kosala ba travaux okola sata ba brique wana polo kwa boye ekisanga na boye na ba mabanga akomi na niveau ya mabanga na endenge wana openza benga penza akoza na niveau ya ba mabanga nde bomoi ba mabanga eza boye ndenge vandi wana ke non na komi siko na niveau ya nangina banda kosala ba travaux na lupango cousin on va nous ça va travailler dans le coin de ya bi mais la check na kati pona okengela siko na ba travaux te nga vraiment en tout cas moi na bima ezate moi bima ezate na sens ni tala kaka ngana na sina vandi na umeli déjà ba plus de 15 ans na vanda na lupango na baleli na boti bana donc moi na bima na tika lupango ezate bolimbisa nga fana na saka balina tipo misu moi te moi le tasse po moyen na kende susu ezate moyen kende ezate na ndenge ni ote na kobima te boy na papa na comprendre te mais c'est normal te le po na ngai moko ngana cheyo kaka ovanda kaka ofuta kiloko te ovanda kaka ofuta kana loko te ko rate maite ovanda ko fele na komina siko ba possibilité ya kosala ba travaux na lingi na tonga siko ndako na ngai ya munene cousin aboy bana cousin ba telemi non papa biso lo te soki bon photo que na on a l'état photo luka ba avocat et tout comme ça yango na sikoyo na kutani na nenga otambola na kutani na papa na biso za na meko swana papa ba makamo na kati mboko elekela ndenge nini alors na ozana apesa biso pe explication bon na papa biso comme na malwedi to swana ye parce que ya vana na kati mboko à part ka oyo ninga yo kilisolo ko yepe ayebi lisolo ngo malam yango na pesa mote bonjour grand frère bonjour maman boni yana malam kitoko trop bienvenue merci bien est-ce qu'on peut se présenter na bateau bazota la yo avant to beta pe masolo ba yeba pas moi muke po na yebi ke na mboka ba poto kuna poza na bateau ndele na kombo abengi ngai bofta malo di papa na Nancy na mikolo na vanda na Kinshasa na vivaki malibanda bambule belé siko naza de retour de place na ko découvrir ba réalité oyo ya sujet oyo ezan na sujet du jour. C'est quoi grand frère? Il y a beaucoup de personnes à ma salon, ndenge les gars, n'amboko, ndenge batu bakoma phénomène kuboto la batu mapango, ochemutu na kumasi uteto kena l'état to sala bo est-ce que yo za mieux placé. So on ko pesa na bato ba otala biso ko makamango le kini. Beta on a yo na situation d'abord ngai elekaki na tata kulutu ya ngai asa tata moko mama moko na papa na ngai papa azalaki cadre na ona tra azako mona mbongo ba mindele na mboka na biso zo kataka ba green société bazako benga fina bois balingi bazonga après indépendance bazoteka biloko na bato balingi kosomba na ndenge mboka na biso na kota manteke kuna bato bazalaka na mbongo le rone zaka transmana na le progrès. Bon, il y avait aussi chez Yaya. Mais chez Yaya, il y a Kotwana Yakanite. Batbayaka, ils allaient transmana dans le progrès. Na papa na ngai. Baye basombi ba place na nango. Papa somba ngo na bina bongo munene banda ko mindele baza kovanda usombi tout ya yo. Papa azosala cadre na on a train de mettre le on a sur ville le benga ka buima. Maintenant, il est arrivé que nous avons vendu la asaki. Bengi grand frère na ye azali kovanda na Songololo.
kuna na songolo le grand frère na yo na bikende na mboko vana pas na biso pozo vana pas ya batu na mboka ba paya ozo souffrir chaque fois na tinga bongo ko vivre c'est pas bien zonga na mboka vanda na siko ya biso moko parce que songolo la kuna c'est la même chose kuna na kofongola magasin pour mettre kana yo ba bénéfice na yo pour que yo vivre ata kulutu aingini azoni na mboka afongolela kepe magasin chaque fin du mois bachite mais papa a pour approvisionner on a des problèmes tout on déconne oui papa il a besoin pension il peut s'installer la même place le pas moi on banda ko belé papa occupé partie mususu grand frère naï est parti mususu la muka papa kulutu ayeko quand papa kulutu akufi matanga salemi bakundi une semaine après bana papa kulutu bavandisi papa leki na bango papa na biso ok alors papa leki to solola na yo ezaka un samedi to solola na yo papa abi ça va bavandi bandi ba solo onde kona to kufa oleli déjà ndeko na kokoka siko to senga na yo ozonga na mboka na bino na lebolo otika biso bien na biso ya papa na biso lekeli papa mais aboyi ko répondre bango parce que banango mama na bango olamba kuna mosi na tana leksana lituka kuna mama na bango olamba kuna mosi wana mosi na ngai mosi d'accord OK tala kana tuna kitea OK d'accord na OK bona sembote OK siko papa lobi to kuta na lobby na répondre bino papa bengisi noko ya mama na bango yemutazaki nkolo chef de village na leur papa sombaka biloko wana Yemutazala a signé comme témoin ba document ezana comme papa l'histoire nyonso abi mama na bango pe aya bango surtout ba dimanche ngo ba vandi papa abi na bana bo répéter histoire bolo baki na lobby koko na bino yoka mama na bino yoka bonga na répondre tant bana ba répéter demande na bango que papa libérer le pango tata na bango koko na bango aganga mama na bango kutalobaki l'autre mama azaki complice buzoba wana ya bana na alobaki l'autre histoire moka na o ngana obeta tata wana azuza lipa mutuna se koko na bango tomboke buzoba nyama d'abord de un à sa papa na bino le popesi respect parce que asali tata na bino banda bino buzobota makilelo vous avez coulé, je crois, yende nkolo eloko yende mutako bilisa bino bino ko bilisa ete papa na bino zeko sala compagnie papa na bino zimbongo ba ko somba edifice ya munene boye bana basutuki koko na bango na papa non poto si sa makambo malamu pesa ba document ba mona ba komboni neza bina sani na ngwana mesa ne ba ke to kusukela wana papa azui a présenter quand on a présenté à Tani papa tout dit bango to silisi bazabana nanga bakotikala bana nanga na mabele nanga zo bana na yo bokende parce que baza indigne de mes enfants ba respecter ngate pour même ceux qui nazalaki que naza yanga eza yanga ite mais na ndenge na vanya papa na bango bango tikanga parce que ngamu na assister papa na bango ko salisa ye ko lesa ye makambo tout na bango nde bakoli ngamu na supporter bango tout le fils que pour ça mais au balagi singa bakende batika bien nanga c'est comme ça que bana ngo babima ki bakendaka bazali na choix tout ça ka bandi tout na to solo normal mais babima le pango bandi ko na batika la c'est comme ça on a mon foule peine ko vivre ba blague ndenge wa na moni sous kaka situation salami ya wazo nazo vivre mu photocopika atio kokengela kutete eza inde kwa zangi esika parce que sozo muta kokengela wana zimi neti ba onde kwa zangi esika yoza na place oko chape lo rater le mbongo na yo mais o rater ko lia mbongo wana pona ko salisa ndeko ozinde ko koti lala la muka azobota bana azobota même pas na patete en réalité ça les on a que pendant toutes ces années là mai na risque a été carrément on va dire la poche na batongo baba kana avant dans le pas babiloko etikala likolo kuna batiaka kokengela comme on a autres sans comme exemple likolo ndako intéressant kolo ngwa sala kipoke lobilo bya tonga biloko komi ko yibama jusqu'à ce que ndako osila te batie ba porte on a ko sécuriser biloko comme monta zali ko vanda wana azoko ko protéger ndako ceux qui batie comme sentinelle
Maintenant, il va remercier directement parce que sa sentinelle a échoué la mission. Il va remercier. Mais il dit qu'il y a un point de que sentinelle qui a dit papa va salir sur la piste ici. On déconne à salir sur le on est ici à Kovan. Curieusement, les noms bien les a pas. On n'a pas commis prêt à ça là à travaux. Il a commis ben d'habit. Le sambois, moi boy. Pas de maté, pas de dommages bango. Mais en cas de vol, nous savons que même ceux qui sont engagés, en cas de vol, nous savons qu'au repère de l'avantage, nous sommes à faire de l'autre. Il ne faut pas vous trouver ça. Ceux qui sont en angle, oh, pas d'office, pas perdre. Bien au contraire, il y a des surtout que ça qui est une option, il y a place, curieusement, là, soit on a encore le temps de faire des c'est ça l'ingratitude de ce monde. C'est pourquoi Bino très prudent. Voilà, on a comme et conseil nous comprend na bato ya poto. Bon bato ça rappelle bato poto ke mais to utaka awa. So to teli ba pasi ba famille ngeza ni ozimo mbongo osombe sika. Mingi bino mibali nde boza mabe. Na sens ni ke yo ko sombe sika na biso kuna to salaka. Moi ça salaka mobali asalaka. Bozimbongo papa kendo kosomba esika pona lobby pona bana. Papa yo sombe na kombo na yo. Les pires kama tikaka ndeko na yo ochelele komi mikakata na conseil no kopesa na bande konomi bali ngai na ko conseiller bande ko na ngami bali atala mochi pe na mitala te mitala bano pe na ngona moto bango devoir na biso ko tikela bango héritage donc pona nga tata ayebi ko mwana na ngami 100% mutaza na vérité za mama. Alors maman mutaza garantie ya héritage à bana. Donc si possible tu na comment wana kona nga bakongo na nga matriarca non ezali na tango reine de Saba makamona bakongo basala e uta na reine de Saba yem tabimisa kalwa wana talaka combien de siècles alors pona biso to kende na matriarca penza te parce to ba ke moi c'est bobo yani baka bala mbali mususu père de biloko wana bana so baza déjà badule tiana komba bana mama moko itika badia bana mais yo za no wana ozana droit d'usage mais bien eza ya bana. Déjà, ceux qui sont comme une identité, vous êtes garanti. Il n'y a plus de problème parce que quand on va rater, ça va être déjà tout ce que vivre là. Moi, on conseille Bino, on tient à la maison, on va coller la maman. Attention, on attend, on a la commune, on a coller. Il y aura plus de problème. Ah, d'accord. Ok. En tout cas, merci. Avant de clôturer l'émission, on a sur la maman place. Attends, même si on a là-bas, pas de problème. Ah, il y a Bonne. Eh. Voilà, en tout cas, on va bien. Eh, magique. Pour Thompson, comment ça va? Thompson, elle a une qui pour l'année. Ça dépend quand il y a bon on est spécialisé. Ah, d'accord, ça dépend bon. Ah, exactement, ça dépend pour la côté qui a mis là oui. Ah, bonne. Moi musu bitoko na kosa kitoko na uta sana mobile na opo nate ndenge to sololi mwa muteko na makambo oyo elga na ba ngomboka bino ko botela ba tuma makambo waza kamingi na mingi mafai donc suppose que neti mutu c'est pas la peine de faire mutu confiance confiance yango bo bala malamu pele ke la petite yo sali malamu ele ko balo ke la yo donc makambo kaka bacha pare babota bato mapango ekomi oyo tokendeka na leta estce to bakendeka na leta basambaka bato na mpe baganyaka mpe biaka wando oyebi te d'accord nasepeli na soki na fufu tout okendaka na machine na machine fufu mpene bien te basombi ya mabe bayebopona te bonga yo mokende na sepeli kosola na yo moke na solo mpona mobali nyonso beti lisoba bato babotela bato mapango awa omoni mpe ntango mosusu bandeko yango mpe bazwa mpe mayele yo kosomba lupango oli ofanda na lupango yo okamati yo nakende opesa na cousin oke kopesa pa ndeko lobi ndeko asa nini abalukeli yo en tout cas merci mama na sepeli kame mungo tuko olamba ni wana nini nango poisson kaka mama moye ngala tito ngala kena ngai merci mingi mama de rien bon ben nakanisi ngala bino ok tokaboni awa na basi tokaboni ane na yebisi bino ndenge bomoni ka tosololi makambo mapangu bino bandeko oyo nanu boyebi ke
nano sombi te ata soko sombi eza kutumala muchata mutabalabala soko chata mutabalabala tango yebisa out akende et puis na yoki makama ndenge ezalaka tango bandu bimisa mutu ba musuba kota na batu bonganga ati okota ya bongote mona ke kotela na bonganga po amoni ke na ndenge bota musoko simba te ake ko banzela mabe banzela ya kisi yango wana tozo maele surtout mibali o sécurité sala ke ona sabwe na chaka na komba na pesa kaka bandeko peka bato ba problème na kasi to tirer leçon ngala lobi muke boyoki mama bisinda lobi boyoki papa bisinda petit témoignage ya kati ya famille na bango en tout cas botika malamu ndela bake émission ezaka ouvert so dans les solo moment que ko édifier bato ozali kamo moni ke eza malamu pour protéger na baninga obengi mameli nit oye bosololi lisolo na eleke ndela bakaki nzamba za na bino que Dieu vous bénisse, God bless you. Tata nzambe kalosa kumna nzamba nous bénisse bana de bon bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons na bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah c'est des cassettes. Il y a un local, nous parlons des productions. Ils sont très bien. Donc, na yo muto ngo bala. Na yo muto so bala que nous anniversaire à bala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo so ki bak. Oh yo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman ni toi ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.